Mon entier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé à Sika. Yaya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé à Sika. Badonda te poani. Bana poto bana mokili mobimba. Vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Nyonso osaka nango na mikili. Okokutana nango awa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris to pe Bruxelles to États-Unis. Awa oyaka na bilamba to valise na yo. Nyonso okutana nango awa. Groupe électrogène industriel lokola na entreprise ya minene bana poto tuka awa kozala desite contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyonso awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation oyo ezala te. Bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle donc vous nous suivez sur www.congotempérature.com, site cher à maman Rosette la fleur d'Hambourg. Donc aujourd'hui là nous sommes à la journée internationale de la femme que j'ai déjà un très grand bonjour et des gros bisous à toutes de belles nanas de la planète Terre qui nous suivent partout dans le monde. Donc beaucoup plus mingi bonne fête à maman. Donc maman Sylvie Kabé, maman sociale, bonne fête nabino donc le 8 mars le lot habité ce qui maman Sylvie mbemba komona na to komona na te donc maman Rosette la fleur okolata liputa to kolata liputa te pour boss nanga maman Rosette la fleur alela neka ba crayon donc minga kolobezali te donc Lydia Kapajika okolata to kolata te. Donc, tozali la journée internationale de la femme ici à la République démocratique du Congo. Donc là, je tiens à dire un très grand merci à celui qu'on appelle Eloge Mouyaya le Tout-Puissant dans Coventry, Oapi, à dédié bonne fête de la femme partout dans le monde. Gauthier Bele, il y a Willy Moucheni, le véritable code mondial Oapi a dédié bonne fête. Il y a le 8 mars, donc AG Fafalong Azulanda Bisso, le général Defao, pourquoi pas dire un très grand merci à elle, la patronne Nzolani. Donc Nzolani, elle, la patronne que je salue, maman Fifi na Suède. Donc Junior Kabananga Moteme, Chimène Dior, il y a Gisèle Zinda, il y a Annie Dembo, maman Tokos. Bokolata maputa to bokolata maputa te. Donc Dada Mossi, balobi l'asconi du cœur, l'asconi du cœur. Donc l'asconi du cœur, Dada Mossi, moi si ya solo. Donc yokuto la takalata maputa lelo to ebito ko beta ba maputa lolenge nini. Mais chose grave, na mukolalo le 8 mars, botala na ba illustration na biso tozali kolekisa. Bokomona le 8 mars bana basi belé ba betango kara. Omoni bana basi mususu bazoleka na wewa. Bozotala ngwana na image mwana mwasi donc abona eliputa mama tineka na wewa donc omoni ba musu balati ba sengle ba musu bazosala ba makamna bango bakoko sala donc na ebité journée yango ba mama batsaka yango ka ou bien batsaka yango ka te mais pourquoi ba pesa yango pe journée de la femme donc poto yebi ke ba mama nde bat basala ka no biso to zala papa donc boyebi ndenge zala kaka te veut dire que tango utima musalo lembi ozongi moi parler oyebi kokuta mère déjà lambaki tout donc ba maman na biso to lingaka bino ya trop donc minga ko lobezali te to ko solo la pe na bande ko na biso donc ndeko na biso moko azali wana na sima to ko solo na po to remarquer pe ba PD pe balati ba maputa donc ba PD balati maputa donc ba tosi mibe ko to ba tosite oyo makambo fora journée internationale bato basala ki makambo batala kanango
Ndekonanga, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonne santé. Santé Kimia. Ok, donc bazolanda biso partout dans le monde veut dire que tous allés à Bandalungwa donc ici kawapi Bailo Star donc de Paris donc Moufinyou kuya banda la zolanda biso donc Isaac Parker azolanda biso venanga Pongo Pontiac donc mingi kolobisa to ande na mabele na yo ba mabele aberité Watanabe donc mabele ya venanga papi mafuta kitambo ndekonanga bazolanda biso partout. N'habite journée le 8 mars. Donc nalingi mi kosolo la kana bana mibali par rapport à Carthage. Donc journée le Belaroni. Bon, journée le 8 mars, et la journée réservée pour la femme. Et la journée ça femme kilo par rapport il y a musala na bango ne bazaleli au baloba. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Moi, priorité, moi, je place pour Bangonde, Babim Sarabiso. Ah oui, mais côté la mabie, est-ce que les femmes ont éduqué ou bien éduqué tes peaux? Mingi basi ba divorce comme kili mususu ba otiko beta elo na tongo pa mobali na ye. Donc le 8 mars donc le roi mobali a parlé pesi mbongo anda koute akeya beti si ba masolo donc azongi kana tongo donc mobali azo comprendre te. Non, wana eza obaloba prendre les choses na manière mususu. Le 8 mars eza occasion morote o euro causer divorce to causer ba désordre. Le 8 mars eza marambo wana te. Le 8 mars faut oyeba nono signification nango. Le 8 mars, c'est raté, faut au Kabelo, au plante, au Chamaram, sous ces aranatés. Le 8 mars, faut une signification exacte pour fêter en bien. Mais tout le monde, les jeunes filles, et commis, en couplet, en mariage, on va la sombelier, l'hypothèque, à Siliki, à Bimsud, n'importe quoi, Bakabouane. Wana vraiment, ce n'est pas la maturité. Ceux qui pour na bongo. Fallait journal où ils allaient. Donc par là, tu veux dire que non, le 8 mars, c'est l'intérieur de la femme. Oui. Le 8 mars. Le 8 mars, c'est l'intérieur de la femme. L'intérieur de la femme. Ce n'est pas son extérieur. Ce n'est pas son extérieur. Olata, c'est la journée où il faut fêter. C'est synonyme de la femme. Donc c'est pour toutes les femmes. Il faut se comporter. Merci beaucoup. Donc, deux dédicaces, ou dédicacé, banane au Bazolanda. Bon, napesi mbote, na batuto ba yebinga, je salue ma mère Marie-France Niemba et moi salanga le Vitik Mbongo. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous allez comprendre que donc après cette interview, ce qui fait la femme, ce n'est pas sa beauté extérieure. Moi si à tozana ba mbongo ba avion na hélicoptère ba bakiselo likolo. Donc, aux anokaka est l'autre côté, mais ce qui fait la femme, c'est ce qui sort de sa bouche et puis son intérieur. Donc, l'intérieur de la femme. Bonjour, maman. Maman, une minute, hein. Une minute, maman. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Ok, maman, bazolanda biso partout dans le monde. Le ali journée internationale, il y a maman. Bonne fête. Bonne fête, papa, merci. Ah oui. Maman, journée, journée internationale, il y a mois de la femme. N'habité, elingaka koloba vraiment nini. Bana basi, bizaleli na bango, ba se corriger, to ba améliorer pe ba façon na bango. Omoni date ezali date moko biso tokola ki nango te to yebi yango te date to yoko mona okaka siko eza date ya sika. O batie mais date o ezali date moko ezali te bana basi ba exposer na banzoto na bango mwana mwasi fo koyeba ndenge nini yoko tambola ne tamboli na yo ya malamu. Mwana mwasi fo ko tambola malamu fo comportement malamu kolata malamu ozala malamu. Mais lelo ndenge ka koyebela nzela talebela bana baso bazoleka bamsu balati bakola mutusa matina likola wewe ke gender bien ba milaso na lokolo na ebite mama ba milaso na batsaka na lokolo. Milaso wana baza komikanga bango mokoti. Baza komikanga singa balobi ke bango bandoki me bandoki bango mokoti. Baza komikanga basinga parce que milaso wana niko baza libre partout. Baza libre bisika nyonso. Alors eza malamu te pona mwana mwasi faut comportement malamu faut kolata malamu olati eza journée ya maputa ya basi ya solo mwasi faut kobongisa ndako na yo faut kosala makambo ya bien na ndako na libota na yo faut kosala makambo ya bien. Voilà. Mais conseil nini maman, je pense que vous allez pe na bana basi pe ba koko pe abasi pe na ndaku
opesa na bandeko tout bazolando partout dans le monde bana basi surtout en particulier. Nga tolina kopesa mwana mwasi azali mwana mwasi azali foko bomba nzoto ya mwana mwasi. Mwana mwasi azali mwana mwasi oyo azali ke azali passe partout te. Ozomona il faut komi batela partout na bisika nyonso foko mi batela. Mwana mwasi esipozaka nzoto na ye. Kolongola bazemi kosala mabe kati na nzoto na bango kolia biloko oyo ezali ke bakoki kolia po bavimisa tolo bavimisa nsima ezane mabe. Ozomona ezali mabe na mwana mwasi azali d'unité, mwana mwasi azali mpona mobali moko azali mpona mwasi moko. Voilà. Merci beaucoup maman Nabiso. Donc je pense que toki toli ya maman mwana mwasi ozali pona mobali moko veut dire que milengela zala na okimia et ko sala pe lokote. Donc mingi ya kolobezalité, je pense que botala ba vidéo ndenge nini do bazako illustrer les biso ba élément bomona ndenge bana basi mususu ba saboter na bango journal le 8 mars et puis na ba PD ndenge ba préférer na bango ko remplacer bana basi. Donc je dis un très grand merci à Johnny Liba qui est là derrière la caméra. Donc merci à l'équipe technique Mobimba ya Congo Température.com. C'était ça le travail qu'a fait votre humble serviteur René Abiri, le Mandela de la presse. Donc merci beaucoup. Donc Johnny aussi Azaliawa. Donc bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé kitoko. Ah oui, bazolando partout. Donc lobi nini to moni ba PD balati ba maputa. Donc ba mama kuno balati te ba mama to moni ba saboter na bango ba kola ba moto ba nini. Nga juste que lo moko kamusinga lo na koti sur WhatsApp nata PD mo we pia tie pia vidéo pia zolo ba ngaye mobile na nga bo somela nga liputa lo na bimandenge nini. Juste que yango lo esalinga souci muninga na nga mobali. Akomola tali puta est-ce que to benga ba bane ba mami choto banane. Donc mais par rapport au journal le loyo monyango ndenge. Bon journal le pia na monyango bizarre na komo net mokile komi na suka bana basi lelo bazomiye bate to bate sope ba on pe banimba ko mibali toni. Ah oui. Oh, fallait que ça la différence. Ouais, fallait ça la différence. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, nous sommes presque à la fin de ces belles et grandes émissions Vérité sans frontières. Je pense qu'aujourd'hui, là, sujet Zalaki, journée internationale de la femme, la parité, na émission Nabiso Oya Moukola. Donc, je pense bien. Donc je pense bien que nous allons recevoir une dernière interview Nabiso Awa na commune ya Bandalungwa. Donc mon frère, vous pouvez venir. Ok, bonjour. Bonjour cousin. Bonne santé. La santé normale. Ah oui, journée Oyo internationale le 8 mars, ça vous dit quoi? Journée internationale le 8 mars. Et le belanga mambo belé makas. Et la journée moko, oui la journée monsieur de bien la journée sans Facebook, la journée sans Internet. Et la journée on va profiter car autant Facebook est porteloni, Internet est porteloni. Notre journée internationale pour le 8 mars c'est la femme. Et la journée moko faut femme azwa amituna et ta que femme pour babi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Donc ce qu'il faut femme atala le tota bakulu na bazar la femme ba bimisa bakulu na ba bimisa ba criminel. Donc à Liboumouane, bimisa ba pasteur à Bescro. Donc on a ce qu'il faut basuko bimisa pour anini le loza journée aux femmes fa vanda atala ke ndemo nation ke boezande ngai ndemo na kensa nation boe poso ba éduquer ngai na éduquer nation mobimba eza makambo donc le na ba fête ya ba femme te ma fête ya nation à cause de l'éducation ya femme mais le loza toi na Congo te le loza bongote ndo le loza bongote nini au remarqué depuis bimina tongo et pas banabasi donc bah mon encore c'est comme si le rezate c'est que et indane na pourquoi donc na minute bah moi le rezate bamsu avandi bamsu na ba salon mais apprendre na soir nde inda na soir nde za programme voilà parce que basi ba ke olala libanda mibali batikela ba pale mibali na minute pe ba bosser pour na ba indi sana ba femme donc raisonnement ezate et le monter ezali moni eza souci makasi tant to lo ba journée tant to na ba kesa papa journée et ça passe le lo mo bima na butina mbongo bo ezate à cause bana baza bien éduqué te voilà azan esprit mususu ou esprit super maman zo bula soma ba maputa maintenant na futi ba classe bana te nano sali boete do atsa ba bota somba créer $50 donc na ebité
Donc, il y a un problème, passe paiement. Donc, si maman, les lots sont à Zolati Kabeloté, donc, et pourtant, Minerva, la moine, ils ont sous $30. Donc, Fafuta, Minerva, les Zanga, Mambébélé, Zanga, Mboke, Ndenge Nini, Baba, moi, ça, ton Mbokate. Est-ce que le bango est en potion Nini? Comme le niveau ni donc tout on a sur femme vandatala est-ce que et le quoi ne quoi au balobela biso attaque femme babi parité est-ce que femme misala ni femme de comme kozwa donc tout les appenda journée moko tout faut qu'on résolve. Non, même dans les institutions on a vite compris que bana basi baza ko arriver te ko s'exprimer. Pourquoi? Parce que bazali facile il y a manipuler et puis facile à être corrompre. Donc facile. Tout on a une éducation. Tout est une éducation femme. Femme soit bien éduquée, il y a un inconvénient il y a au moins déjà mon téléphone est-ce que contrôle le téléphone maman papa abima kende ndeko papa abima kende maman contrôle le téléphone moi le bana ba comme na 32 code na ka téléphone moko voilà donc so simbi téléphone na yo ko manipuler pas voilà donc merci beaucoup mon frère nga komboka bien fondation donc juste deux salutations rapides on appelle simbote na maman ta que femme donc tina lo baboye na lo babongo ponga pe zaki bien éduqué na pesi mbote na maman Georgette Mwamboui na pesi pe na famille Kabia Fornews mbote. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes déjà à la fin de ces belles grandes émissions, donc je pense que vous avez déjà aimé. Donc maman et Sengeli Bomilengela, Boza la propre, beaucoup de sa propriété, premièrement, ça fait mal aux les Kabouenanzela, ou tout un mois à moi, sur cette catégorie solo moro Bouenanzoto, donc tu n'imagines même pas. Donc la base, si vous avez la propriété Nanzoto, et puis au soigner éducation, au bazaba femme mariée, Bossala effort, Bofoute la non, nous banana bino minerval, Kolukato sonana mobile na olikolo ya mbongo ya le 8 mars et belé lebi ke lelo ba kolala la banda kote po mabale ko panzana nango lelo oka moi sasa na posa kende cheche moi sasa la posa kende bloc akende wapi akende métro ngwasuma parce que mobile ya opekise moi ça oluka kima bima na fenêtre et oka bima na fenêtre ake kuna ke ko bina ba datsumuni par rapport à tactique systématique azonga na ndakubwe kiadi. Donc merci beaucoup Akishinga Pemba, les rois de Kanfoufou, pourquoi pas Gotebe, les boss des boss, Balobi Paola Schengen, Kilo à Londres, la femme Oya Pesara Toli à Makasi na ba maman, donc Paola Schengen, Kilo à Londres, merci à trop, na OP Souba Benga Kalidia Kapajika, mère chef, femme supérieure, donc Minga Kolobezalité, je vous salue, je vous aime tous, maman Sylvie Mbembe, maman Sylvie Kabea, Isaac Parker, c'est le Mukuna, donc merci Nabino, bonne continuité de suite de nos programmes sur congotempérature.com. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Après avoir défilé, na ba cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,